ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Et sengo ezali bongo la motema na ngai pamba te na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Na yango bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya mokolo molelo ezali bongo 7 secrets de la réussite. Bandeko balandi bisika nyonso bozali bozwa ba papier bokoma pe bosalela yango molobelo ya bino océan de la presse congolaise nde ayebisi bino pe bokomona kamwa kasi pona nini tolingi tolakisa bino sekele sambo ya bofuluki to ya botombwami pamba te tozali kokena maponami kabu ya l'homme puissant tika ete naloba mwa moke na maponami oyo tozali kokende na yebisi yo mbutu ezali na ville province ya Kinshasa ba pesi bobele 6 sièges ya pamba bato bazali déjà kokende kocha mongolo to bango ba député ko pesa misolo kasi bazali ko réclamer pona nini mona mboka kone nanga opesi bobele 6 sièges na République démocratique du Congo bozali pe na souci maponami ezala te bazali ko zela tata mokonzi ekolo aloba to si to lakaki bango était le 20 juillet nde akoloba mais tension ba congolais ali likolo ndenge bilo bato lopoto bolobaka pona nini pe mona mboka kone nanga koki komokitisa te bosala musala malamu sisi ya Joana ba kosala yango lolenge nini yo moko penza la bokaboliwa yo est-ce que moni penza ke makambo ya mapona mezali malamu wana bandeko balandi bozala toujours branché au sein de la presse akosola yango na benfite baye bakoya kasi lelo ndeko na ngai bisika nyonso bozali mama Chantal Ayawo mama Mapasa Bianca na Rebecca papa Ozebozwa biki wabino penza la femme puissante mama Mboyo bozo babiki wabino pe Sandra Nila l'Angelos bozo ba papier dadi Boembe mama Sylvie Mbenzae bozo ba papier boko mapamba te makambo oyo soki bomosaeli yango boko mona penza lolenge nini bofuluki kozale pa na bino pamba te ezali makambo moko oyo boyebi yango kasi bo ignoraka yango ndenge bino moko bolobaka na lopoto Rita Mawete ozali bongo na London l'enfant propre tango nozolo ba l'enfant propre vraiment hein maman na yo azozongisa la lolendo nyoso ki Rita Mawete c'est mon enfant Rita Mawete na London bozwa papier secret yambo ezali nini ya pa ton Philippe bouger Jean-Jacques Sokit yebise na ndako na ye ba pièce nyoso etonda mo ba programmento angolano tozokuta na bino bondi ya botarde bonoite na air oyo émission kokotela bino ba femme capable la reine Olga Lompinga na mokitani ye Florence Matondo Mido Blondine Petit showbiz zwa papier ko okoma 7 secrets de la réussite ko bangala yote pona ABC tozanango yango lelo au sein de la presse ayeko moye bisabino l'agneau sans tache azanango déjà bande ko balandi première ya yambo sekele oyo ko fulu kisayo koyoka kala omuntu te ona batu balembi des bo bacha ba conseiller poani ko sein de la presse na yebiso ndeko koyoka ka moto te koyoka ka moto te chilele mama pasteur moi si ya papa Eli koyoka kana yo mutu te mama Lilisa ya mama pasteur moi ça sango mokonzi koyoka ka mutu te pona nini na lobi boyoka ka mutu te Lorette botala lisolo ya David azalaki bongo 8e na libota na ye azalaki moboko le bampate David tanga zo boko la bampate baya na ye bazalaki na mapinga ya Israël mokonzi ya Israël ezalaki bongo oyo bilono so boyebi boyebi mokonzi ya Israël te l'époque à David l'époque ba Philistin na yebisa bilo lisusu ngala zo pesa bilo ka sekele mais na yebisa bilo David Saul nde mutazalaki mokonzi kasi batu na ye babazali ko bunda Israël ko kayi bitumba wala te ba Philistia batelemelaki ba Israélite na moko ya bango oboyebi na komba Goliath bino so bobela ka Goliath libota nga koya Goliath ayinanga koya Goliath alinga ngata koya kasi Goliath ngolo na yoko peso secret koyoka ka mutu te wana ndoko kwesa ba Goliath ndege ni oyoka bango te tala David papa na ya bengi alobi David kende kotikela bayana obiloko po etela moni bazali na camp etumbezali makasi na ba Philistia koya ya David akomi akuti mbala moko Goliath azali kofinga nzambe ya Israël petit nanga Willy
soda makasi ya Gloire Lompinga LG alobi nini nani oyo azali ko insulter nzambe ya Israël bayana ye bayebisi longwa yo zala ko orgueillé yo makambo etele to za mona muke zonga na orgueil na ozaka longo bana ndako ndengo bokola bampate ndenge papa lobaka na olingo cha yo moni bitumbo eza ya age na yo. David ayoka kibangote ndeko arme ya liboso sekele oyo bazo pesa ona ABC1 eza 7 secrets de la réussite soko tiango la misala osaleli yango na yebisi yoke okomona yo moko pe okobenga la ba numéro oyo eza ko afficher wana okoloba maman océa de la presse oloba kilikambo ya solo pe eza sekele moko po botombo ya Congo po ete na maponami oyo mutu nyonso aloba non na 3e mandat sekele yango 7 secrets de la réussite nulle part ailleurs na ABC na émission Tolobela Mboka Congo koyoka kana o mutu te. David bandeko na ye balingaki ba humilier ba fingie na miso bato ba traiter de toutes pièces ndenge bino bato ya mayele bolobaka mais David ayokaki bango te alongo epa bandeko na ye posa liboso ake kotuna bato mosusu likamuni ezali koleka na mona mobali oyo tango bato ba expliquer alobi te yo Goliath okoyi ko finga nzambe ya Israël te. David a défiaki ye et na suite bino moko bobakisa kasi soki David ayokaki kaka ndenge bato ba humiliaki ye soki David ayokaki ndenge bayana ba yebisaki zongo za mona mukie makambo okoyi ko sala te mbelelo to nga to bela David te mbelelo oyo Goliath te lelo anyokola ka bomo inayo yo moko place ozali oyoka ka bato combien avo sala likambo yo likambo nyo so sala ka fo bato nde ba peso sala yango ata okaba ifo batindika okaba nanu osala likambo teke ngai moko na ina sala likambo nanga osembola litoyi na ata libala no so bezo beba lelo po batoli ya batuti bakosa kosa o ebele o ngai likambo soki mobala lobila ngana ko finga ye na ko finge mama na ete ko yoka ka batute banda lelo ezali secret ya liboso boya ko yoka bato tango zui décision ya ko sala likambo telema sala likambo na yo mutu nyonso akoya koyebisa likambo mutu wana ye po abebisa nzela na yo yango moni ba congolais soki lelo tozokoka koloba note na régime oyo pamba te mutu nyonso ata yenda zali David ya RDC mais tellement bato moko batelemi liboso le babani de ya kolengisa ye ndekolanga mutu na zongi na ndako akokolala mais bolanda David alobaki na koyoka bayana ngate na zorgeyete mais na yende pona défendre cause yango moni secret ya liboso koyoka kana mutu te na lobi te obo ya conseil ezelo ko mususu mais na lobi nde koyoka ka moto te tango telemi na likamuna po sala yami bale kabuya l'homme puissant soki tokomi na tango yebisi ngai po ete ezali mwangonga na kokoka pe kosilisa te pona koyi kolekana oyebisaka ngai yami bale balobi sekele na yo koyebisaka la moto te. Merci mingi na mwana mboka Joski Kiambukuta bana oke mobimba na pesi bino mbote po ete boloba secret koyebisa na moto te o ezali conseil bandeko na ngai mbote na papa Lutumba Simarondo Manueno nzambe azali na yo okokufa lelo te ata ko badongolo miso bakuluka liwa na yo sekele na yo koyebisa ka moto te koyebisa ka moto sekele na yo te ndeko tala lolenge makambo na yo ebeba. Olga Lompinga la reine queen femme capable yo la maman Florence Batondo Mido ba porameta angolane mama Fololo ba sekele na bino boyebisaka la banani Esther Boluka sekele na yo oyebisaka na nani tala ndenge makambo na yo ebeba po olonga secret na yo ezali deuxième chapitre koyebisaka na moto te tala likambo lazali kopesa ondakisa ya lepre oyo alandi Yesu Masia ye azalaki kobela maladi ya mbala amoni bato bayike fulu bazalaki wana alinga kota tali alobi soki na yebisi ba fulu oyo bapesa nga nzela po ete nazali na maladi ya mbala naza okele koluka lobiko epa ya Yesu bato wana bakoboya mwana mobali wana luki nwenwe o bangole baloba beko akoti
mbala moko face à face na ye moko kolo Yesu alobi nzambe soki yo sepeli obiki sangala maladi oyo nakobika mbala moko Yesu alobi na ye na sepeli kaka tango Yesu alobaki bongo mwana mobali wala biki mais soki mwana mobali alobaki na senga nzela na bafulu na expliquer bango kana ngai balingai bakangele nzela kasi tala maître de attend atali Yesu atali mwana mobali na mwana mobali akelo panza sekele yaya yo ataba yebiso kaka nazo kabelo $10,000 nanu kuto simbi yango teza promesse oyo mutu pa ko bosala mais tala ndo okelo panza sekele wana kasi zela 10,000 yango so zwango ozwa te po yo moko ndo panza ka sekele na yo okotika la ko réussir te mama okotika la ko réussir te eza la Bible lobi la biso nkembo la nzambe za ko bomba makambu nzambe abombama pona nini po sekele na ye il faut kotandela mozindo na ye po yebaye Yesu atali le prona yebise yo na bikisi yo mais ko yebisa likambo na moto te eza na Jean bino bato bolonga kotanga alobi ko lobela moto likambo te kende ko yebisa ngo sacrificateur pour pesa action de grâce nesika wana nde okomona ke soko yebi ko bomba ka sekele na yo mama tata peuple congolais poto réussir lelo to bengala banguna esengelo yeba ko bomba sekele yo nzamba pesi yo makasi ya ko kende ko bengala bato bazonyo ko la peuple congolais metela ndenge obeteli solo puissance wana kimi okabi yango epa ya banguna bako kende ko trahir yo yango comprendre te ozala likamono lelo mais lobi ebimi na minoka bato mosusu lobi kulo lobi ba trahir yo po yebi ko bomba sécurité deuxième phase po yo réussir yebaka ko bomba sécurité troisième phase pe place otuzo suka po etezali ta yangonga à suivre bolandaka na ABC na émission to lobela mboka Congo nde bokozwa o etikali troisième secret ezali luka oyeba nani ndazali nzinga na yo mwana mboka Congo tala lelo oyo ba parti politique ndenge ezokabwana tala lelo oyo ndenge bato bakie na gauche bakie na droite tala lelo oyo ndenge trahison ekoti na mboka Congo pona nini oyebi mutu aza pembe na ote oyebi muninga oyo ozalaka nete uta kalakala bato nyonso oyo ozalaka la bango yebi bango te lokola yo yebaka bango te omoni kaka o pire ngai pire akoma pirate pire master zalaka te ndeko na ngai tala lokola yo salaka na investigation te ndenge bato ya mayele boloba bino moko bato lopoto yango no resiraka te o resiraka te o resiraka te ndeko na ngai ata okei na hôpital bakangi ota musu na tuberculose oyebi bato baza pembe na ote yo mbala moko yeka océan de la presse ndenge nazalia bakainga la tuberculose océan de la presse nga yoki nga betile l'agneau sans tache omoni kabuya l'homme puissant nga zana na tuberculose tango to bande ko lia na olipa moye to lia na olisusu ezali te pona nini oyeba ki ngai malamu te troisième secret ya réussite oyeba ki ngai malamu te ndeko na ngai ko pesa ka confiance na mutu nyoso te yeba nani o azali moninga na yo sekele oyo po otalango malamu na Genèse na histoire Adam na Ève ndeko na ngai lisumu ekota pola nini po tango nzambe akeli mobali akelaki na putulu azui a formuler mabele a souffler na narine mobali atelemi alobi eza malamu te ke mobali azala ye moko esenge na sele aide semblable alalisi mobali mpongi azui na mopanzi ya mobali ndakeli mwasi kasi nani alamusa mobali nani alamusa ki mobali nani apesa mobali malobo aloba mobali atuna ta nzambe te asutuka amoni kaka mutu atelemi mobali alobi tala moko ya misuni na ngai pe ya mikuwa na ngai eske tango basalaki mwasi basalaki na misuni ya mobali basalaki nde na lopanze ya mobali bazwaki nde mokuwa metala mobali azui misuni alatisi mwasi abosani ke nzambe azalaki sage alobi na koyeko kela mobali mwasi ndenge na kela mobali te nazui mobali na mabele na sali forme ya moto na souffler la narine mais mwasi nazo ende la mopanzi ya mobali po na sali aide semblable azende mosungi ya mobali mobali azui confiance nyonso apesi yango na mwasi sans a examiner mwasi sans ayeba méthode nini nzamba salaki mwasi na kopesa ye confiance wala azui na misuni wa ya latisi ye
azwina bokonzi oyo ezalaki ya ye apesi mwasi wa ye. Tala bisika nini ya kozanga ko se confier na moto oyebi te. Yeba entourage na yo. Yeba nani ndo tambolaka na ye. Yeba nani nde moninga na yo. Tala likambo likomelaki Eve na Adam. Adam zuna ya lobi lokola mwasi nanga na lingi mingi azali moninga na ngai azali aide semblable bakelie na misuni penzo to ngai o bakelaki te abakiseli elembo o azaki nango te yake yiko motambola atike nelanga kasi bilo moko bo bakisa nini ekomaki. Est-ce que Adam yebaki Eve malamu soka yebaki Eve alingaka lobake na kotika ete pamba te bakoya ko séduire ye akokotela biso lisumu tokobima bakobengana biso na bokonza likolo. Tala muto otambolaka naye. Est-ce que yebiye makambu boni ya yo ebeba likolo ya baninga wayo. Makambu boni ya yo ebeba kabu ya l'homme puissant. Tala moto yo bande ko benga moninga. Tala moto azaki maître na yo. Bokoma kina esika nini. Exemple à suivre yangwana. Makambo na zoloba la patronne maman Chantal aya wa yebi yango. Boni bato to vanda kala bango balinga kabiso te. La femme puissante. La femme est puissante. La femme est puissante. Maman Mboyo. Yeba banani vanda kala bango. Maman Dadi Boyembe. 7 secrets de la réussite. Bandeko balandi to suki penza la misa to pambate kabu ya l'homme puissant o azalaki simana caméra ayebisinga ngonga ekeina kopusana. République démocratique du Congo to zali kokena maponami. Bakonzi ya mboka bisika nyoso bozali. Po ete boko ya kalambe bate. Tango koti na bokonzi boyo. Po ete bato ba beta kayo o ba poignarder nga na dote pona mona tata mokonzi la biso molimo moyemo pe malakimia Mobutu Sese Seko alela la disukulu waye alobi bo poignardenga na do bino bato nazalaki na bino natikali kaka arbitre bande kolanga pona nini ayebaki na ete bato loso babande ko yembela ye ya biso candidat Mobutu Sese ya biso candidat tata bo moko mama bo moko bayebaki ete voir même mon mboka Joseph Kabila bato vaina bango yebi bango te yango no moni bokonzi boyo et tata bani pe lelo population congolaise balobi ete balingi lisusu te 3e mandat pona nini tango boyaki na bokonzi wa bino olinga ikoyoka bato olinga ko bomba sekelete olinga ki bato bazingi yo entourage na yo oyebi bango te otikala récupérer moto kingandi otikala kota membre famille nga poyenda ko batelanga bande ko balandi. Bande ko balandi 7 secrets de la réussite okozwango na ABC ezali magité kasi ezali bongo makambo oyo ekiteli yo po lelo oyo yo obika bande ko ngai oyebi mutu te nazo pesa couturière na biso penza mama na ngai koyoka pasite poko mono ekimi ngai ma oza modéliste makasi okolatsanga lobi na kubwaka yo kasi toli na pesi bino etikali minei bokozwango na mikolo oyo ezali koya bozala branché na ABC tozali kolobela politique wa mboka tozali kopesa bino basekele oyo pamba te tango tokoke na maponami mwana mboka tango zokele kopona moto na yo koyebisa moto aza pembe na yo te alinga kweyisa azindisa na libulu koyoka te eloko ya yambo botala David ayokaki te alongaki kolobaka sekele na moto nyoso te pe yeba nani nde moninga ozali kolia na ye mine o etikali boko yeba yango na mikolo mezali koya bandeko na yebisaka bino ba émission to sala kezaka ya réflexion ABC1 to dénonçaka ba insanité to lobaka tuo o balobaka tuba pona nini to lobelaka batu likambo la sel pekate malamu na yebisa opolele po polele nde ko bikisa yo soki océan de la presse akoboma onde la vérité kasi akotika yo ozwa bomo ina lokuta te po ete lokuta ezali mboka wangai te nazali ressemblance ya Jésus Christ nazali mwana ya yambo fils unique ebongo boni na buka lokuta na yango bandeko balandi soki bosepelaki na émission ya mokolo mwalelo oyo na memeli bino 7 secrets de la réussite pona mboka mobimba pe pona ba abonné nyonso ya ABC 1 pe na bino bolingi ko s'abonner bo s'abonner bolanda ndelo ko bima wana na petit écran na bino nde ko lakisa bino mongoloto ya kokota na ABC boko pambwama soki olandi makambo otina suka otie yango na misala na ABC yo début juillet tozokota tokokoma na mi juillet te okobenga ba numéro wana
po koloba la saili yango namoni nzambe komo fulu kisangai ezali pasite na pesi bongo mbote na bino nyonso ba abonné wa biso ya 3W ABC1 mbote epai na yo mama Chantal ya yo mama Mapasa tika nzambe apambola yo po ete mikolo na mikolo ABC ezali kokende liboso na pesi bongo mbote na Angelos Sandra Nila mbote na yo penza la femme puissante mama Mboyo mbote na yo Dadi Boyembe mbote na yo mama Sylvie Mbenza basi ya nguya ya ABC 1 baporamento angolano vraiment nazali kochango penza na motema tango mosusu tokomatana kabuya tango mosusu na fali mobali ya pembe mobali ya mokuso ya leki tabanelengi fali matoko monter penza ya solo tozali kotala programme na bino mama fololo na yebike bakabelo ebele ndenge mokolobi mwasi oya ki kolongo soki kikonzo soki kikolongo soki na lobi yango malamu marché moko ezali kula na Angola mwasi oyo asopa bakabelo neti na filme la princesse Olga Florence Matondo Mido mokitani ya la reine Olga Lompenga ba femme capable longonya pola mosana bino na lobi bongo tokei na biso na suka bamboto nyonso na pesi kabuya l'homme puissant po to komaki déjà na suka ti mama na ko bakiselo kote nazaka ko pesa bambote la ngai oyo azalaki bongo na sima caméra ezali bongo kabuya l'homme puissant les caméramens le plus sérieux de tous les caméramens oya boyi aya epai na ngai to ko lobala na Nathalie Sauverité ya pas ton Philippe yebisa Jean-Jacques Soki na ndako na ye ba pièce nyonso etonda amour nanzela bongo ya coordination ezali bongo Jimmy Boyembe Jimmy Zuma na Zuma ndenge bozomona penza montage ya ABC ezali bongo Fali Matoko mobali ya pembe mobali ya mokuse aleki taba na elengi na pesi bongo mbote na pare ya bemission mangai sango mokonzi pasteur Didier Lompinga mbote na directeur ya stratégie pe recherche ya ABC oya kambaka bemission na ngai penza Jay Lompinga bon rétablissement mbote mingi ya koleka na l'agneau sans tache l'agneau sans tache ABC1 kitoko nelengi mbote na yo la femme de la foi vous zappez ABC teko pour bokozwa makamu kitoko nous là on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Sache-le, on est mieux qu'en face. À la prochaine, bye. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.